Soute, chérie, okomisinga kiwele mon bébé. Et longola bango me basa miele. Oh, amour, yoko nzanzambe komi pene. Masue konana bolingo pe nani. Oh, me santone, yeah. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Congo Suisse Télévision et puis bienvenue encore dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha. Un grand merci à mon DG, à mon papa, à mon patron, Maître John Motema, maman Micheline, maman Moka Motema, mon nene, maman Moka Motema, Molamu, maman Afongoleli Jerusha Bafosset, P Motema, P espace Aleka toujours na Congo Suisse, Otolo Babongo, chaîne Morboya, mon nene, chaîne Mora Gaya, Oesala Makamba bien, Oto Embela nous ba invité bien bastar bien tala lelo tout total déjà nangam nanga bomona déjà star moi munene donc voilà to ko aboko découvrir ye kaka na émission on appelle ça déjà ba merci na bato baza sima ya caméra shikito isinga liso nzambe pourquoi pas na galor ngasele muteka zanga nzolo ko papa ya Gertina ngasele et puis ya Karen ngasele sans oublier J de Love et papa na Monique et puis Dorcas le met ça 10 à match Dorcas le met ça 10 à match ya biso lingo retrouver kende pas président miel de son remona danseuse moi zana. Et pourquoi pas na kombo malgré lingo pesanga combattre na pesio merci beaucoup et copine na moi za pembe noane copine na moi ya kitoko makasi déjà na moi déjà ko pesa toujours na pesio pe bambote belé tout ça bon on a artiste moko évoluer pas ya miel de son on va benga toujours Mbora Mizara évoluer kuna Mbora Mizara azalaki et pas ya le roi de la forêt a salaki carrière na ekuna a travailler ki kuna et a décidé ki asala groupe na ye asala groupe na ye azana ba danseuse azana ba musicien le to ça na bongo moko ya ba soldat na ye bato pe na ba bundela ramiel de son côté ndule côté makofite po bon baza ba maître te ya makofite bango baza toujours ba maître ya loyembo to ça déjà na ye na pesa déjà invité na bonjour. Ouais, bonjour Jerusha Bafosset. Voilà, merci. Star Kogi ko s'est présenté pour la bateau première fois. Ba monayo, oza nani, o utuapi, oza danseur, joueur, nani to hebité. C'est présenté pour la bateau première fois. Ba monayo na plateau ya Congo Suisse Télévision. Ouais, pour la bateau ba ebingaite, ngai nazali abeille dans Marius quoi. Soda ya président Miel de Mbora Mizara, kombo na ngai chancel de garbo mélodie d'amour, les chanteurs du peuple. Donc on a battu ba habité donc on s'est présenté dans Ngaïwana. Voilà, naebike monsieur le maire Gege Sampino a s'appelle puis alinga mimi ba musicien et puis na président Hervé Mwamba na Italie na peso bambote pourquoi pas na dit donc aller ma passeport je viens na temps viens na pesa nga ba conseil viens na ben na nga mato pour na boulot et puis na Eric Kala na niveau États-Unis na peso mbote mon grand frère propre grand frère futa mabanga ka yewana na so futa mabanga to ebiote c'était pardon koko betela biso parcours na yo ba groupe nino yo tambola poko ma pas miel de sang. Ouais, on a parcours dans les Arabes en déboébi donc batunyos baebi que tout semble la paix donc na yemba pe na ba chorale na ba église tina ki le kana orchestre na biso moya bana ina na ndo travailler na bana ina Christian de Mpolo de Lina donc on a salué donc président Mpolo Gelor Mpolo molakisi donc moi na ina to travailler wana titi na yo le kapé ba orchestre misusu kaka yo ebikara malgré ba pesa nga chance te mais dans la minute yo nazande na Mbora Mizara donc naza abeille nazo travailler na papa Kedi no miel donc père de famille auto bengaka. OK voilà merci to ngeki biso émission na biso to linga mingi vérité hein vérité ndé obala obota pona ba tantunyo bazela toujours ba musicien kitoko po baza ba numéro sko to ko sunga ba ser wana obisa bango obala obota poza mutu mso nazana dia sepene dia na ndengo lo ba ser mo bota lo wana sko ser na linga yeba obala to bota sko to sunga pe ser wana obala to bota non nga balate mais na bota donc on a salué donc bana nanga quoi bazo kanga déjà place bazali donc na balate mais elobité naza libre donc naza occupé maintenant on a balité donc non on a balité mais naza occupé. OK voilà donc oza posa ya te posa déjà occupé na bige non on a balité na bi pété nazo luka donc baluka ngo bongote ya nzambe
Mais n'habitez que naza libre. Ok, merci beaucoup. Bon qui déjà bon à lobby o yazali en tout cas ba aza abali nante mais aza liberté que o poube wa ko yote abaza beauté n'importe qui te dans la ligne ba billet la té. Combien de temps déjà pas miel de sang? Ouais, pas président miel de sang banda les abeilles salami au déjà toujours de 3 ans, déjà 2 ans et demi. Donc projet Nabisoka ya préambile ndé et ça déjà en cours kalaté dans la 2020 ça déjà. Donc bafan Nabiso ba il y a déjà bilé na bango babando c'est là depuis longtemps préambule. Donc ok, merci. Tout ça, pendant que tu profiter de la préambule, babi préambule de makambu kalaté préambule et ça là toujours makambu. Avant to kota na muzindo pendant ma solo na linga ko sela biso elo mon boy miel de son à sala na maison mère nzemba miel de son mo boy à sala na maison mère et s'appelle ça abonné tout ya Congo Swiss TV. nalingi osala molongani nanga mosusu te chéri okomisinga kiwele mon bébé. Nasala nini, je suis devenu fou chéri, maman. Yo mokonde, olobaki nanga. Baparents na yo bainanga na bolingwa ivi matondo. Bayebi noblesse a motema mwana motoke dinoe. Yawe ransone miela lele. E salema seboe randi orton nango kwa. E salema seboe Dr. Grace mawete. Et salema se boye firme ma toto. Et salema se boye anga de garboye antidote de ba formé Karel Bilombo. Ok, voilà, merci. Et c'est petit Gaspard na Maroc, hein? Gaspard na Maroc. Et puis c'est petit bongo papa na zaso no tanga kombone vieux na zaso no tanga kombone na Santa Kanaza à l'aise. Babi maître Sampino Niakala, li foramba de Akala mokondi na Paris. Na peso mbote pourquoi pas na follow le Sampino la fleur du moment na pesio mbote puis Freddy Temiyako et Dindala le dangote congolais papa bonjour kandi na tangi kombo. Journée mbamako ebongi. Tout ça de ça bongo na studio se préparer préambule. Est-ce que vous avez un vocal oyoti na kata préambule? Ouais, ndeka dans le baradon on a pessé nous vraiment ba bonne chance les sous de la part ya soldat na une opportunité à pessingai parce que na tamboli na tikali ozwangote. Comprendre na tamboli na tikali ozwangote mais ya pessingango. A pessinga chance donc mukile découvrir nga na tia solo vocal na kati album na e. Donc ezali on a salaki samedi olinga kinga dimanche na soro wanga ninga Miami souhaitangi pona yo le vite la miele oh amour yokangi motemo boyiko yoka pardon nanga pourquoi otelinga face zage obokutu kolobi sangai banda dimanche soir okomana yo indifférente bonheur filoutaï, chancel de Garbo, papitolas very strong. Ok, voilà, merci beaucoup. Ce que tu reçois vocal en camp, est-ce que préambule déjà est ici ou soit bozo lamba on a nous soit déjà ici bozo là bas confinement les cas. Ouais, préambule ils en déjà prêt. Donc confinement randé mutoye autant on a mois pause. Ils ont déjà prévu bima. Ils ont déjà prévu bima depuis mars août. Ben confinement tangoye et autant mois stoppant rara quoi mais kalaté zobima déjà 2020 tu es relégaté donc ba mélomane na biso ba fan na biso ba nyonso ba soutenir les abeilles donc bozala prête pour préambule les oya quand 2020 ça voilà préambule ce que koya kolongola album ni na marché bon tout ce monde appelle album mais sobeta album mais ça nango sobeta mais na obité ke kolongola bango mais na sengi bango rara bazala Baba se prendre vraiment en charge pour préambule les oya. Donc préambule les oya et le roi la nini ouragan tango ya ka ekwe saraba nzete ekwe sarape bandaku et saraba dégâts. Mais na lobité ke et longola bango mais bazara après batsa ba fondation makasi na bandaku na bango batongi donc ya album na bango pour préambule les oya. Obi préambule les oya déjà bopé ça qui se déjà je déclare ma femme et puis na générique moi comme générique yango
Et ça, vraiment succès, il fallait qu'il ait ça là. Dengue, bah, Nzembo Yamel de ce pas président, monsieur le roi de la forêt, ça là. Mais deux titres, et ça, vraiment succès. Et puis, promotion, et ça qui manque, et ça qui manque à moyen, ou bien manque à producteur. Non, bah, générique, Nabiso et Talami, bah, tu vas s'épeler nango. Donc, Batunio, so, Bayoka qui je réclame ma femme, ou Batala qui Bayoki peut générique, Nabiso, ou Tobin Afro Folk. Oh petite sœur nanga ba Dorcas babina makasi Dorcas Lumesa otali kuna ba Shoko ba ya Lolo misuni biso mope ba soda ya Elizabeth obina ki fort générique et ça là qui pena ma nango ba ba sepela ki ça. OK, voilà, merci beaucoup. Il donne na yo mutuni no apesa posa koyemba ya nini leki nini apesa pena mélodie posa koyemba nga vraiment na mukitani ndeka président na miel de sang azala mukitani ya vina biso King Kester batabulay papa na biso ba Luambo ba Grand Calais donc baza vraiment belé donc bango wana so na yoka bango ba pesa nga vraiment inspiration makasi lokwa ba nzembo ba vina biso yaka baninga boyoka sangwa malamu boye lelo yo na baloli pona sukoli motema nanga pona yebi bokonza nzambe komi pene Oka masu ekonana loseba ebeti masu ekonana bolingo pe nani masu ebungi yo na kati ya londende bolingo pe ebungi yo na kati ya londende zonga bolingo pe opesa nyonso nakopesa mama aotikinga nazali capable ya komi bebisa pona kufa mama oh me santone yeah oh me santone yeah ami camarade ya mboka mondeleo batalaka na miso bayokaka na matoyo balobaka na monoko. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes tellement bien. Et là, on est au Penda, on a ma bien la musique. Au Penda, souvent le lot caposo comme ministre de la culture pour longo la ma bien. Bon, et là, ma bien vraiment la musique est à la kaka. Nenge ba tiraillement ezalaka na musique na biso Congo kwa kuna fingaki wana una pa fingi moi pe ko makuti na mamba ba makofi bato ba ko mabunda don lo ga mabenga na mona yango wana. Pour les membres piratés, CDT, qui est droit à bino mo bolela ngote mais bana kwa balela ngo. Bon, marambwana ezana nu nakoloba culture na biso fo biso moto pe sans valeur. Eza ba mélomane na biso oyo bayoka biso ba fanatique na biso bango nde kam bazo sala biso mabe. Comprendre na ba vendeur ya ba CD donc piraterie comment na tina ba producteur. Yo mona leo na musique à Congo ba producteur baza vraiment souté. Parce que producteur otala ki otambongo na e mais au moins nanda comment boye basa la piraterie comprendre babilo au moins ndengwana donc yango ka iso boma musique nyonso aneza na kati donc bandeko photo ça l'effort to pousse la culture na biso ya mboka na biso liboso parce que musique à Congo ebangisaka fort musique à Congo ebangisaka partout batu nyonso bayoka yango bazara vraiment ya obang voire même en Afrique surtout en Afrique donc bango baebi donc bandeko botika vraiment biloko wana ya pirater ba œuvre ya ba artiste na bino donc yango ndezo kitsa vraiment sous musique ya Congo. Voilà, c'est petit Freddy Temia copie Edindala le Dangote congolais papa bonjour. Pourquoi pas na Galvaninga Chebobi Mukuse ya Talo na bika SPLC yo boza tellement belé wana bozo landa biso bo continuer toujours ko landa biso toza bongo na mélodie tozo découvrir donc mélodie artiste et musicien a évolué bongo pas ya miel de sang toza toujours na ye tozo sola tozo beta masolo par rapport à carrière na et puis na ndenge aza et pas ya miel de sang. Voilà, merci Toya. Et là, Nini, il y a bien aux musiques et Mimelayo, au sol de l'hôtel Bolo Bapenda, il aura bien dans un grâce à Moussala. Bon, musique premièrement, et Mimela, nous. Musique est sans frontières, écoute ça Batou. Dans Batouman, Boyo Bando Yogara na Masolo, comprendre, au Kokutana, président de la République. Okutena ministre okutena batumo boye eko memo bamboka mo boye oh non okenda te musique yo donc eloko bien kanga na mona vraiment la musique oyo apportanga yango wana
peinture baby c'est le pona msanya sokoka ezalaka fanta pe ezalaka bien eza malamu pe ezali openda eloko pendo zala so vandi bolobi eloko ebebanga pona musique eloko na perdant pona msala musique surtout mingi ba parents famo balinga vraiment ba misala ba musique to pendo lo ba penda per na ngalinga sela ngelo mo be mais pona musique akataka elo nino musique baby c'est là. Bon ngai bon na benga mauvais souvenir parce que na sur rattrapaki musique sala kinga ke na raté premier diplôme d'état na ngai premier diplôme d'état na parce que na zaki so na kena chik moi na roki malanga pe cours na kena nga répétition mo boye na tiki na nga cours wana to préparer examen d'état donc na se concentrer qui toujours na musique na travailler qui bien té ndé na raté premier diplôme d'état na ngai tant na zwa ki conscience nga mon habité musique peut faut autant faut en moi papier parce que bagage peut ça bien ndé na taki no moi pause pendant une année, on s'est concentré dans le diplôme d'état. Donc, il y a apporté chaque fois. Merci beaucoup. Comme tu peux combien de temps et pas y a miel de sang. Président l'artiste Moussa Bingani na zabena ke pas mais ça na travaillé pendant 2 ans na lungana sa makamnanga. Moussa Bingana ye na nga libela. Moussa Bingana ye mena okeni. Est-ce que tu peux combien de temps pas miel de sang? Bon. Papa to maman babota bana na bango. Bazala na boule te bavandela bango wana palais comprendre esengo ya papa to mama ezala mwana mwasi abala mwana mobali abala ake sa pe foyer na ye yango wana donc ça tiki opesa nga temps mais naza wana miel de son c'est mon papa je travaille avec mon papa donc ndenge yepe donc ndeye moko barake babalisaka mwana batekaka mwana te donc ndenge yepe azaki pa koko na biso nyama makanda we ranson ne pe biso toza pa na ye soki chance sourire lelo nga pe nazwa ndaku na nga na ke bala c'est toujours mon papa et sa fierté na ye yango wana voilà merci CPC Gaspard na Maroc et CPC Chikito ici ngali Swanzambe CPC J de Love et CPC R qui Eno Kimbala et CPC Bino vraiment toza quand même na yo toza na chanter faut profiter pendant na voix na yo donc salaire loko zo soit c'est miel de son soit ya yo moko soit musicien oyo omoni ki oza soro yemba yo santa penda ko za l'aise mais ba question pe mususu ekoya likelele alukaka pauti atimola libulu po atonga ya endako e sili akotaka na moto amona popite kasi susi ekoti motema sans hésitation motema eboti barute lokola libende po nini olingi obwakisanga motema eboti barute lokola libende po nini olingo baksanga nzela bolingo etonda ba zigzag bakourbir bifurcation bamontana bérosion fais-moi monter au bord de la voiture ya bolingo ke bana bango mba 10% ya maindombe ome masola sali yo eza na ngoma ya moto apamba po nini olingo baksanga. Voilà, merci. Oui, bien, félicitations. On a part Nangai, Jerusha Bafosset. On peut toujours courage et puis félicitations. Kemba toujours na musala zakapasi. Pour qu'on peut le niveau paye ba viona oyobi qui a grand par rapport na yo. Donc Kemba toujours ça toujours musala. Est-ce que ton hôtel le télé le lo? Na bi koza mais soza lito et musique oyeba ka musique ozo ça succès pas ba chanteur pe na ba chanteur o bazo ça la succès pe na ba o baza ba voix bien. Sur l'hôtel la télé o lo nini mas donc mas ni nos hôtels so te venu no tala o lo ba penda ke o ça va. Ouais bazali tout le monde ba vient biso ba DiCaprio ba Aigle ba Corona biso ba Nyama tout le monde ba vient ba Corona biso ba Quadra ba président ba Ibrator donc baza venir belé ba bina filé ba président bina filé ba ngonyo so na ba ça succès mais boy ba préambule ezoya avec toute force na ba mélodie ya kitoko na ba chant ya danger na ba générique ya kitoko donc bozara après pe bozwa déjà bo tsa de ba garde na bino so le vie mo ba e penda yo biso ki abinga pona ko mo soutenir yo faut que ko mba pa bina files ko ke non ke na ngate leader abina bana na bina groupe Thénardier te pe aza moi neza na ke tsa charge comprendre na ke tsa charge aza dana bana na ye oyo azo encadrer
donc asu na uti su na ndako mona ye surcharge parce que aza dana ba calcul na ina bana yo azana bango. Ok, voilà, merci beaucoup. Pour ngai na ndako na za papa na biso allez ça biso bien. To mela ti tongo midi pourquoi to confier ce qu'on a quoi ya ba voisin poani. Pour le baka bon puis le temps parce que et ça une grande famille na ro kendepe na keta la président puis na filé na keta président maestro Fabro na déjeuner pe pour na jour moko na déjeuner ça va te vérité on le bako déjeuner on est au ya komela titre tout soit il y a studio qui on télé moi logo faut éclaircir bad et ça que ya ko kende peut-être na visiter bon na répétition a bengi ngai likolo podium toi na artiste mo boye ya mbora misara na bay aza na matina podium déjeuner ne yango wana. Voilà, merci faut qu'on éclaircir batou papa tu me souviens quand c'est déjeuner lipa ya lipa là tu voilà voilà merci star nino sorti messien une penos à la sauce à scène au linga vraiment ko fait au linga plein ko travail qui est on a linga au travail qui est nga vraiment na yo ka mingi surtout fait na biso lokwa kanza tika mambolo bana lokwa kanza grand yo koka o banga te yoka envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant dernier appel, avancez plus vite, inventez l'avenir, faites qu'il nous aime, avant d'espérer un vent de liberté, dévancer la vue, éviter les ennuis, vendre la peau de l'autre avant de l'avoir aimé, à quoi ça rime? Oui, c'est une vie de Jean Goubal. Eve parfait nanga ya talontunga solo refrain nanga nalinga koyemba en solo nkita nanga ya wakabela nga mon bonheur nakenda suti pa ba Céline Dion te banga mabanga moni ngolukane za mamno te na moni pendo sel ba vient la dia c'est bon ce que le ba Céline Dion est-ce que okoka oasir oh bon bata kongo susi to landa penda même abiso que Céline Dion pour on est facile te ba vient la dia sel bon qui toque félicitations parce que même abiso na Céline Dion est-ce que akokoka mais akokoka na asir je lui dirai que le décès tenu pour son grand-père Truite plus chirant coule dans son sang Gloria coule aussi que les ménages forts des gros enfants curé Paris bien vivant. Je lui dirai qu'il est né de l'amour, qu'il nous l'attend surpasser le monde, que chaque jour s'effaçons nous bonjour, qu'il sera grand-mère, qu'il a bien temps, oh Dieu qu'il a bien temps, et qu'elle a pris la paix, que le monde l'attend, que la terre est si belle, que le ciel est si grand, qu'il est bon que je l'aime, qu'il m'a pris ma joie, qu'il y était parmi des millions d'humains, les bien l'unique pour moi. Voilà, félicitations à MB bien Makas, en tout cas on a pas d'anga félicitations. Donc, biso na les abeilles, mon musique qui est zani, faut travailler un peu baninga, faut yoka baninga, faut yoka ba grand. Detinga biloko nga sala na yoka mingi musique ya libanda surtout mingi koyoka ba vie na so ba Gilles Ecclésiaste kundola ba vie na so ba Jean Goubal koyana ba loko kanza moyoki Corneille moyoki Singila comprendre donc ba métissage wana yango wana ça bon et ça vraiment bien OK merci ça rango photo sala rango vraiment bandeko ba chanter photo yoka moi trop occupé vie di Capri occupé mbora misara surtout mbora misara ça na be vie mikolo yo aigle mikolo sa makaba be mise bele ba ko longola voix na été yo so so selenga lo mora ya vie penda na confirmer penda ke yo penda au travail yak o sala na DG tikinga no DG katinga penda bo po sala ngo bien ba que c'est ce que lo mo ba vie fali ba vie fali to ke na vie fait atenzulu ki le roi babwa kakate o. Et pourtant façon nazolela les rois yoso yoka yoso qui pète les rois manitue ya kotala ngai omona ndenge misuni na mikuwa ezosila ngai mopepa kaina eleka yawe bon vieux
avait fallu déjà na moni c'est bon mais c'est déjà avait fallu déjà c'est en tout cas félicitations ce que même ce qu'on avait fait hier mutu toi ko arrêter hein na habiter so yorokoka c'est la bisolo mo il avait fait to confirmer penda kayo pour travailler rapidement l'européen avait fait yo privé ngana ba penser pour les maisons kakana koyoka yo bia carton de carton capsule sauter la bouteille moussa centimètres sopani sur papier après à vue et faciliter ba prévert à intimidation na bolingo oh Fata Kimbala nettoyer pompe d'éjection avant de démarrer après Kobo Sanate. Colancer climatisation automatique et la montée ma jojo mambipa. Yo médecin nanga violé barek les déontologie médicale. Obosani kopesa insuline na diabétique. Voilà, merci beaucoup. Travail faire bien ma casse ici. Quand le temps on à la télé, au monde qui est artiste musicien, moi bois à niveau papa non miel de son, on manque faire n'avait fallu. Tant que musicien mbo cannabis au zawa et ça la ronde ni vie mutu moi bois génération papa non miel de son, a manqué faire et toi vie fallu et ça la ronde ni. Tous ça la bidon ni po et ça et loco et ça na ba moment où ezana artiste musicien moko abungela ki fait faire yo ce tant ko zana mon ami de son na senti déjà que zana lito ya musique mais tout le monde m'a lito tout ce que lo makambi ya conscience ya ola que ça penda que otanga au malo artiste moi parce manquer fait fali to fait faire ça londeni ah vraiment et ça la passe parce que on a baza ba grand ba président sopi ba miel de son pe baza pe ba grand baza pe ba grand mais bango pe baza ba grand dans la musique dans mamba niveau té dans tika na retirer non mon niveau té tozane na ba aîné parce que ngai na roza pe na banda pe musique kala mais mutumo pe boye abaneka musique lelo abimi mais naza aîné na mamba musique ezara bongo comprendre ko manquer ba aîné oyo ba laxi nzela oyo ba obundela pe musique ya Congo na bandenge mo boye donc eza vraiment faux eza faux na bato ba osala ngo batika donc epé ça au succès té epé so bezité donc ezaka ke kutu au mona muta eza na bato misusu aza pour ça soutenir yo mais tant ayoka ki ko fini leader na mo boye oya lingaka o raté pe marambo donc ils ont raté donc batika ngo vraiment et ça non loté et ça la rien na musique donc tout ça vraiment batou quoi musicien photo laksa bagage na biso photo laksa oyo tozwa na chik yango to mema la musique éducation tozwi na palais tozwi na église tozwa partout donc photo et ba kozala vraiment bien na ba ene na biso yango wana voilà merci tolobi mingi babiso zana chanteur fo mingi koyemba nde babi yango wana ndi musana bango neti biso so yambinga mingi musana ngaka eza koloba babiloko ya bien o ekoéduquer mas skoloko to za pena chanteur musicien yefo ayemba kaka chanteur ko c'est la biso loromo bwe kaka o ezo yelo kaka ya bien o yesepesa baboni ya Congo Sous TV Clet kabeya fololo ekomi kilo na maboko Kuruza esu pepele bolingo esilisi salva mayele korino Papa ye papa Weekend nango ya bolingo elatisi nga pyjama Casquette ekomi lu bolingo ekomi ko hésité Nabenga yo ondima te ondimeli nani ye Waya Poto soki singa ebandi kokauka oketumbola lisusu Faluti na médecin otindi stagiaire na bungisi la vie Corino Papa na Livès Bruno Allégresse Agrame Koko Amambe Asao Max Mokewa Clarel Agarme Koko Amambe Asao Max Mokewa Clarel Yo mokolo baki Nango sa ligne droite Pourquoi les locaux mio komela nga ligne brisée Tala Nanga
libota Jacob bafukamelaki Joseph wazwaki bokonzi nafukameli pichunzita obokonza mona Aimbi bien, félicitations. Voilà, Aimbi tellement bien, félicitations. Fleur ebele parcours na ezala mudlai toujours mabekande to boy na biso ba mabikota kota po eza important te soki nzamba azopesa soki Satan azopesa mutu kanda kuseka nzamba kopesa biso ba villa. En tout cas un grand merci à vous batutu bozo landa biso ton le lozo ta la télé disque ni vraiment mona ke kangi to disque ni mona ke sa succès. Ah non mona vraiment mingi contrôle. Contrôle. Mais on a notre solo ba na bango ebele ba président bina filé. Ba président so maestro Fabro. Donc ba corona biso ba nyama makanda we ranson hotel su kuna ve na biso 4 na ora ba Alidor donc na ora ba za na bango. Mais préambile les oya. Suka na on sara préambile les oya. Wasi benda bokanga. Très si pour musala to sali una. Obuka na te. Ok, voilà, merci. Nous sommes comme après ce qu'il y a une émission à la place de Jerusha. Nous sommes tellement bien et pour sa propre ce que l'on est aux ans à peine miel de sa PSOP poste. Le PSOP poste penza le bapenda que chanter n'a pas de ça on sala bien abundé la nga personne les cas de émission ce que l'on est aux ans à peine qui a PSOP poste et ça pour au coquina nous te tenons comme na niveau donc na niveau ya linga te wana. Ngana de na poste na nga o na pesara na pesara fort na gat orchestre donc na non ancien na sous soldat makasi donc na travaillé vraiment au fin fond de mon cœur donc on a ça la moussa nga donc na pesara vraiment o na zanango donc poste na nga no ya liboso yango wana donc na ancien na kat mouvement donc na zape na moi à dire. Na peine à moi à dire. Non, kuna pas ambition la libota, bilo wana ezarate. Pas ambition donc au moni ba petit na biso ba Dorcas Lumesa 10 match, ba Choco ba ya Lolo ba petit na Justine donc ba belé donc tobenga na ruba yaya grand frère ndeni donc kuna bilo wana ezarate. Et qu'est-ce qui peut arriver les locaux au longa groupe Lucola danseuse. Dans ces mots, on a bimane à longwe nae, yo po bina longwa na ngai. Ah, biloko on peut tout, on peut ça na ngo même. Ah, ouais, ça vraiment boule na ngati. Voilà. Na pe mobala l'état te. Na mobala l'état te ça ke o auti na sud, auti nord, auti ouest ayeka mamo to pe ça mambuté. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngai Moko Jerusha Bafosset, Anti Bouchou, l'enfant de Marie-France Vangoula Sel, et l'unique reine mère. Non, 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 la linga maman, non, la maman linga moi, ni de maman abiswa linganga. En tout cas, n'a pas cessé ce merci, na boss Nangai, patron Nangai, 2G Nangai, boss John Motema, maman Micheline, babi, maman Moko Motema, monene, maman pena longo la bambanda liboso ne peut y longa toujours place. Bala kama somo na pena que caractère n'est déjà c'est bon ne ba maman Micheline ba vana na bango ne poka comportement kitoko nyonso kitoko elongi kitoko makam nyonso kitoko na pesi bino mbote ba parents na ngai na pe bino mbote na linga bino tellement mingi nde bino pe bolingi nga pe bo pesi nga pe confiance na leka toujours na Congo Suisse na pesi bino mbote et puis ba merci et belé pourquoi pas na superviser na nga papi le Congo voilà papi le Congo na pesi mbote superviser na nga pourquoi pas na ba collègue na nga Enoch Mbala Shikito isenga liswa Nzambe et puis na gialo ngasele muteka zanga nzolo ko papa ya gartina ngasele pia Keren ngasele to sa bongo na artiste na biso to embela kibino ye asali musala bien to solo to ko solo la to lobi o to kaka kikoloba na bato bo sepel tant ka bo s'excuser to za batu to lo barapelo mususu e ko kipe ko sepesa bino tem so to déborda ki am so to finga ki am so to loba ki mabe en tout cas vraiment bo excuser et puis na bato bo sepel na émission ba commentaire ezana bo koma toujours e ko sala biso bien makasi artiste pe sa programme na bino malgré confinement na ebike makambo ekoleka po nzamba ebimboka au RDC ebike arolongola malade d'activité tout ekozonga normal au nom de Jésus-Christ ba programme na bino ya mouvement et puis ba dédicace na bato bazo soutenir bino. Ouais, ba programme en mouvement ezara boye que tu répétera chaque mercredi vendredi na avenue Popo Kabaka croisement Éthiopie Popo Kabaka en espace Tchétchéri. Donc chaque mercredi vendredi après confinement dans ba fan na biso tozonga la ba répétition na biso. Quant à moi, je salue dans le bateau va soutenir l'orchestre et les abeilles.
pe na ngai moko artiste na bango. Donc na monifié na nga Bijounier Congo, mon vieux Firmin Matoto ya Mama Igat, Junior Loboko, Antidote de Baforme. Ce na ke na Suisse na moni ndeko na ngai Georges Rossidis ya Mila Douce. Donc nazongi na Genève kuna na Genève kuna na moni Mila Douce, na ke na Montréal na moni Jetumbo Malaboté Mystère, na moni Lydie Matondo, Eddie Makunti Auberge, Chambreline Louvambano, mon diamant noir, la mère de Mercedi. Donc je te salue. Donc c'est vraiment belé Elvis Elvis Tumba Titina Santi Diogo Ursile. Donc OK, merci Missou ça ko dédicacer bino tonto tikaimba po il faut aimba po exam ça na e na pesi merci na famille na ngai na ba compte ça na balinga nga Samira Soleil la grande caissière na Chetade et pourquoi pas na DJ Esco qu'on achète à ba Chetade na ba mélodie pardon ba DJ Bazasu belete na Congo DJ Tskalaka moko DJ Tskalaka moko DJ Esco et puis na ba tuto bolinga nga copine nga Linaka Benzema mu de moi na ngamba Brazzaville kuna et puis na ba copine tout bolinga nga na linga bino pe mingi na pesi bino mbote pourquoi pas na grande sœur nga Ornella Panzwe docteur à famille biso to bela na kopo te bi que docteur Azali et puis na blero humble la simplicité toujours mon grand frère propre Daniel Uzitu Ngimbi na pesio bambote ebele to téléma déjà et mon pour émission pardon va to téléma vraiment na sepeli na ye na moni Congo Suisse donc pas comme les autres chaînes il y a internet donc na moi pena organisation moi ça donc ça pena parler moi Gaïa donc bo futa pena loyer donc ça déjà na abonné belé pour ça déjà na bilo aboy donc c'est que mais bo continuer toujours ko s'abonner na Congo Suisse. Donc ils avaient une chaîne mort bien normalement ba Jerusha ba Fossette normalement donc ba caméraman à Kanda normalement donc belé bien on a Koutia donc vraiment félicitations. Voilà, merci beaucoup to telema déjà na zo tika ya zo yemba ponga na zo bima na zo kende na tika bino na star na bino artiste na bino aimbela bino je vous aime beaucoup portez-vous bien à la prochaine bisous bye. Aïe logique eza bombu te dodo oyo nazomona peneno aza nani ye okomiti na niveau koangalanga na misone obomi na machete dodo yo mpe bakobomona machete la loi d'italienne singa nanga ye aloketo akeye bon samaritain nanga lelo bongwani ya sasolingi obomanga lisusuma hey. Chancel de Garboé babotolinga costume botikelanga ta musha ponatala kango atato kosolola te eza nango bafaire moto akoki kokufa po mosusu abotamanga na yo toka bwana mbanda nanga zwa relève lelo yo ayaya maka sentiment banke na ngai ya sentiment ekonomi etondi atosali nyonso pamba okozwa dodolu yoyo te badesavantage alof na mikotisi mobimba toni mokeseni elienga nzoto Lidi Matondo Leni Jackson Francine Boma bolingo ekomi obelisanga onoisa okomi onyokola nzoto na ngai mapendo na biso ekomi okende lokola ebala Kongo ezongaka nsima te Firmin Matoto ye zongisa motema nsima tika konyokolo ngai ye. Donc merci beaucoup, c'est votre simple chanteur du peuple. Donc Nalela Bino fort, abonnez-vous massivement. Congo Suisse, Pepe Fundu, Tilakand Alphonse, mon oncle Mabaluka. Check.